Lisolo bandeko tomoni deuxième partie bandi orpheline moko bandeko aza kolela na filme oyo akwa bata. Voilà suka nango moto moko amawa. Tango ameki ko négocier bazongisa na ndako mama boyi. Ah, choix ezate. Akomi obligé akende na moto oyo akoyokela ye mawa. Tato yo pe ayoki mawa amemie na ndako na ye. Siko tomona tata ngonsoka pe avandisa makambo ya vie ya bien. Azana bambongo na ye. Mbala moko totala bisika ngo kaka. Ndako monene mituka ya talo. Oza réponse nzambe te. Mbala yo akwa bata talika na miso aseki. Abani ko sepela. Bonjour patron, bonjour. Bon, omoni ndako na yo asika yango yo. Awa zala lez. Oza penza pa na yo yaka. Yaka ko? Ndako na yo ya sika yango yo. Sika na memaona ndako omona mwasi na ngai. Azape mama na yo banda lelo. Bande kotala siko esika seki. Mosika ya famille na ye, mosika ya mboka. Basali voyage molai. Esika moto oyo andimi na motema moko asunga ye. Lelo akomi na ndako ya kitoko. Nazanga tata nazanga mama. Parcours ya mwana mwasi. To découvrir pe na ndako. Papa pe abalaza na mwasi na ye. Mbala moko papa yambi. Papa ye na mopaya na sima. Alakisi ye. Akwa batatala mwasi na ngai. Bonjour maman. Bon ye nani? Chérie. Malembe, hein? Zana kimia na ko expliquer yo. N'explique. Explique ngani. Mwana mwasi boya kuti wapi? Kombo na ye akwa bata. Akopanda na biso. Landa ba réaction. Est-ce que na lobaki na okena za na posa domestique na ndako yo, hein, papa? Te, asa domestique te. Bo siko yesa nani kasiko? Chérie, hein? Asa mupaya na biso. Zoe na ndako lokola mwana na yo. Na bangi réaction ya mama. Tata bato alakisi motema malamu, mais mama da bandi ba réaction mabe. Nako dongola mbala moko. Basi basala maka aboye, makambo nyonso za aka apasi. Tolinko lo bakaka ke asa le bienvenu na tata, mais asa le bienvenu te na mama. Mais arriva pe banda kwa kitoko boye na vie na ye. Kaka mokola zoni ya tango pe akomisi nzambe. Posela banda ku musuna mokili oyo okotika mbala moko posa kokufa esili. Tela na vie ya pasi ya uta nango na mboka. Chérie, pardon. Limbisaka lokola na ibisa kote makamnenge salemi. Mais salami brusquement. Intentionnellement te. Na salango te boye pona blessé yo. Ezaki urgence pe nazaki le seul pona opesa solution na mwana oyo. Likambo te lobaka sinazo kayo. Bon, likambo sama ki boye. Ezaki mwana mwasi oyo ba parents ba kufaki. Alors, taka kokisika ka 1 mois. Si maliwa ba parents na ye, tata moko boye abokolié ensemble na bana na ye. Alors, mwana mwasi ayebi ba parents mosusu te apaka ka tata wana na mama wana. Et oui, bien sûr. Makamesa makiboyi. Siko na butu moko boye mwana mwasi oyo akoyi abambani amoni nzoto maladi. Tata wana sikoyo akena zamba koluka matiti pa bikisa ye. Un chasseur a bêté lisasi par erreur. Ya wana sikoyo ba akize mwana mwasi oyo na mwasi ya tata wana. Oh non, ye kam tabomi mobali na ye. Mwasi wana boyi ko yamba ye abengani libanda. Sikoyo yondo komi masia, okomi bon samaritain pona ko yamba ba orpheline. Te. Yo kangai. Ngande mutu nakutani na mwana mwasi na zongisi na ndaku epa ba parents na ye mais nakomi kuna na bondeli mama wana. Azongisa mwana na ndaku mama na boyi. Kutu na lobia na pesa ta 100,000. Mama zwa esunga na enterrement mobali na yo. Mama wana boyi na mbongo na ngai. A insisté que mwana mwasi akokota na ndaku tala la kuna. Bongo sikoyo. Alors, chérie, nazaki na moyen te natika mwana mwasi abandonner ndengona na sort na ye. Azaki na sika kokende te. Alors, sikoyo na minute wala ngai fallait kana sauver. Aussi chérie. Vérité za boyi. Mwana mwasi ope na ndako akovanda te. Elingolo bani. Elingolo bake ngai nazobima kuna na bwaka no biloko na libanda lopango yo. Zana rappelé yo, mama oyo. Ndako yo.
ezalaka ndako ya ngai nazali pe chef na ndako oyo moyen kutu te nga na ndima mwana mwasi oyo asouffrir na vie na ye ntango nga nazali awa. Mais papa chéri ebandi matata kaka mokolo ya liboso mama lobi soki kaka mwana mwasi oyo awa na boyi lokola papa moto azalaka mokonzi sikoyo nani mpenza akolinga avant de sika atrouble famille ya bato, c'est-à-dire mwana mwasi awa koti na mwasi na mobali babani matata eza elembo mabe, un mauvais signe. Akwa zana na memo na chambre na yo yaka na lakso sika okolala pesa ngai sac na yo eza ndako na yo zala leza mokola liboso nde elekaki boye tosambela mikolo ekola nde ezala ya kimia mpo ebandi mabe kokota kaka koti matata ebandi voilà akomi mwana ndako natuni tato na mama oyo babota te jusque là tomoni ete mwana azokima mbangu te to ba jeune fille to ba jeune garçon oyo bazobeta tour na lopango oyo atikali toloba kaka mwana ye moko na lopango uswati baza na bana baza na poto nayebi te akwabata voilà ye wana komi na ndako ya sika kaka ndenge tozolanda mpe lisolo. Voilà sûrement eza vie ya bana basi mosusu pe lokola ye kaka ndenge ya botamela akomi orpheline banyokoli ye famille mosusu eyambi ye sûrement bato mosusu baza ko se retrouver baleka pe na vie ka aboye na banzela ngo ka aboye mokolo wana tomoni esengo parce que yebi déjà mosala partir ya mboka nyonso babande kosala ekuna soki abande konyokwama alobaka ezalaki entraînement po mwana mwasi awuti bongo na mboka akomi na ville aozala mwana mwasi ya misala nsoka na mboka bamai ya mema na babidon ekembisa ye na mwa katini oyo bapesi awa azomona yango léger batrajet nyonso atambola na mboka kolongwa ndako tina ebale esunga ye mpenza mpo na ntango oyo soki balobi kende wenze akomona yango petit problème elikoloba ke eloko ya mabe ozomona lelo quelque part ekosunga yo kokoma eloko ya malamu nyonso eyaka te mpo yo regretaka mabe nyonso eyaka te mpo yo lemba parfois eza nde entraînement mpo lobi kozala quelque part ebongo soki akwabata azalaka paresseuse na mboka abanda kosala mosala te soki ayebaka komema mai te nde na ntango oyo akoti na ndako moto ya mbongo ayebi mpe eloko te bakozala sikoyo komona ye kaka alinga comme eloko moko ndeti ya gênant. Mais au contraire mosala nini bokopesa ye asala te ya nini yango ya pasi ya komona awa kutu bakaro na mboka kutu mabanga na bazelo makoki ebongo ndako ya karo azomona yango pete ndenge moko mpe yo mpe mwana mwasi kobotama na ndako ya monene toboyi te kobotama na ndako ya moto ya mbongo toboyi te mais domestique soki azosalela yo yekolaka mpe na ye nzela moko malamu yekola ntango boza na domestique na ndako ya tata mokolo yo kobala domestique akolanda yo te lisolo ya aku mwana mwasi azanga tata na mama eza na makambo ebele orpheline bamona na vie na bango kozala orphelin to orpheline bandeko balobi te ke yo nde banda koloba ke oza moto apasi oyo banda kolelela bato te konsidere ke mutu na mutu ayaka mpe azongaka mutu nyonso ayaka mpe akufaka tata kufi mama kufi yo orpheline eza kaka kombo orphelin eza kaka kombo kolinga te bato bayokela mawa libela lisolo ya mwana mwasi oyo tomoni alongwe mboka ekomi na ville nini ezozela ye liboso ekobonga to ekobeba à suivre dans ce film na kati ya IC Network
ba film kitoko elimbolami na wabino Didier Parfait. Voilà ba sepela ba nyonso oyo ba pona ndimbola pona kolanda ba film nigérian bien travaillé, bien préparé pour na plaisir na yo. En tout cas moto kozala na mwana na ndako kozala pensa na sengo mosala ayebi mosala nde mosala soka saka moto mosala te nde na yebi ke balinga bamesana pe na ye te po soka yebi eloko te bakomona ye kaka bakolemba ye noki alelobilobi mpe babwaki ye libanda mais zala utile po moto akozala pembeni na yo akolemba yo te po oza utile mpo na ye soko sa na tina esika okei bakolemba yo te mais soki kaka yo lelaka oza pe inutile ozangaka kaka oza inutile oza paresse oza pe inutile bongo nde mabe alongwe na kokomba aleki na bilamba oyo kutu nyonso oyo pete azomona yango léger po soki totali ndenge awuti na mboka bamisalasala batraje abete na makolo babido atoka atie na mutu mbanu akwabata voilà moto nyonso azala na espoir lelo eza lobi te lelo ata nyokwami andimaki lobi ekozala malamu koleka azalaki kosala mosala sans se déranger akangi pe longi te ndenge misusu bazalaka lere akolia koseka bapesi mosala akangi longi bandeko balandi film oyo disponible bien sûr na Maison Junior voilà pembeni ya Bercy voilà na ba dédicace nazokanisa bongo Yasmine Naja Eliane Wavingana Joël Kinkela sans oublier Val Abbas Bwana voilà by oyo basimbi staff na kati ya Maison Junior sans oublier na kanisi pe lisusu Maison Christian juste na descente ya ngomba ya Cabral voilà tozolanda pe filme na biso akwabata mwana etike oh nazanga tata nazanga mama deuxième partie esika nyonso azali bopeto mosala penza esalami mpe ndimami abandi na kati ake libanda asilisi kuna voilà en tout cas mwana boye vanda na ye okose retrouver penza abongisaka nyonso asokolaka nyonso andimaka mosala boyaka te ebongo mama na ndako vraiment soki moto aboye asali mosala pe esungi yo okoboya ye kaka mama pe ye wana po nazosela nde réaction na ye po abandaki deja koloba mabe jour wana kokota kaka koti na salon atalia abandi koloba yo nde moto osali nyonso oyo olingi siko oimpressionne nga olakisanga ke non yo nde oyebi misala pe oza mwana malamu vérité eza kaka ke non namoni na ngai eloko te ata yo mpe nazomona na ngai yo te ah mama soki nazosala boye nalobi te ke yo nde omona to ojuge nga eza kaka ke na meseni kosala mosala malamu tala malamu motiango na motu na yo naza na posa eloko te na ndako oyo oyo koya nango yo moko mpe naza na posa na yo te siko yango osalaki nini na mobali na nga si osali ke amema yo awa nayebi te na raison nini vérité ezaka moko yo na ngai na ndako oyo tokovanda te wana tiango na motu na yo mama
bon nasaki nanga pe lokote na papa juste kaka ke na nzela nde na bandaki kolela amoni ngai asali nyonso nazonga na ndako na biso me mama boyaki nazonga yango na sho ezalaki te amemi nga na ndako na ye kokanisa mabe te mama pardon kobengana nga te soki obengani nga na zene esika ekaka moloko na yo tala soit obandi kose comporte malamu obandi mpe koluka nzela na yo ya kobima ou soit nga moko nakangi yo nabwaki yo libanda ozoyoka ngai tala nakoloba defa te makambo yeli awo kozwa yango te yango mama na biso vraiment bakalkile mabe kaka ebele ndesi kaka tata zwi makangu na ndenge moko boyi abengi ye kaka mwana moke nzoka baminere baosala makambo mabe mikolo oyo mama mpako mobanga ayebi kaka keno mwana moke boyi soki akoti na ndako oyo lobi akobengana na libala ye mwana remplace mama nzoka abeti libanda mwana bato toyebi bapasi aboti komona na mboka ntango ayoki mama oyo nzoto elembi abandi koregrete soki kuta eloko nini etindaki alanda tata oti yawo mosika mpe na ville abandi komilela nzambe nango oza wapi nzambe nakobima na bowumbu oyo mokolo nini bato nyonso barejete ngai komona mabe siko nani nakondima ngai na mokili oyo malembe aku me eloko nakondima te na ndako oyo namona yo ozoyemba banzembo ya mawa boye mpona nini ko bosana experience ya passé bosana oyo eleka kala naza awa mpona sunga yo oyoki ngai mais papa Dickson oui mwasi na yo alobi keno nabima ndako oyo ngai naye tokovanda awa te alobi soki nakete akobengana ngai libanda nakende na ndambu nabima mwasi na yo alobi ete na kati ya ndako oyo biso mbala tokozala jamais tala kolela te nayoki yo nga moko na osisa likambo wana zonga na kati ya ndako yaka te yaka nalobi yaka akomi kobona ndesi ye nde moto amemi trouble na foyer ya bato famille ya bato bafandaki na bango kimia kaka ye ntango akoti oyo atomboka oyo asilika tala mwasi oyo mpona biso mbala suka soki kaka olobi mabe na mwana mwasi oyo na ondima ngo te mpe na kosala mabe nalobi respecte mpe badecision na ngai ndeni tala mwana mwasi akofanda awa te nalobi ngai na ye awa jamais tala parce que nga mpe nazwaki yo na famille na yo ya pasi na ndako ya tata na yo wana okomi awa okomi boss yo nde moto oya kozwa nga ti ngai natindaki yo olingaki ngai ti wakolongola nga na famille na ngai ti tikataki biso mpo na mbala suka ngai nde nazali na contrôle na ndako oyo ngai nde nakozwa décision nani akovanda nani akokende na kati ya ndako oyo oza na tort wana esika mpenza okosi wana toyokana te ndako eza ya biso mibale nakondima te yosoka décision sa ngai ndako na biso yosoka décision nalobi bandela kaka olobi kaka mabe na mwana mwasi oyo nakolakisa siko nani akovanda na ndako nani akotika nani akokende ya nini yango mbano ekomi matata ekomi sujet du jour akwabata sali boy mama tomboka papa tomboka et voilà masolo ebandi hey osa nini wana combien de fois napekisa yo kosimbaka sur télécommande oyo te boni boy ko yo kaka te webi combien na somba biloko yango yo boni ko nabi kitsa mwana nani mama na yo tela mbala suka boni zolo bana mwana boy pona nini ko asaka mwana yo ozo traiter boy pona nini mwana nani tela kama maloba na yo pardon na boyi boyete na boyi ma fille ko capacité parfois maman ndem tala muki mabe kolanda ete nsoka mama Hélène banda kala botaka na yete nsoka bana kutaka na ndako alingaka bango te bavanda kaka boye na libala ti babota te ye pa lingaka bana te oui bien ndeko après 15 ans de mariage na mona te mwana te na adopté mwana oyo ya 10 ans tela sikoyo ndenge ye abengani mwana na ngai alobi non mwana mwasi wana aza mabe
kutu aza ndoki est-ce que alingisi ko na ndako akufaka ye moko Hélène oyoki makambo bani olobi oyoki ye est-ce que alobi vérité loba pesa réponse est-ce que akosi makambo to ndenge nini ah bon ndambo eza vérité ndambo eza lokuta vérité eza kaka ke nalingi nanga te mwana baadopte aya kovanda na ndako oyo ah naza na posa te mwana wuti soki wapi mbala moko akotaka na ndako oyo sikoyo azwa place na bala nanga nano babotami te po ani oyoki makambo ndeko na mwasi azoloba oyoki mamba lobi kaka moloko na yo silence oza na kutu leloko ya kobakisa awa te omitala nano bon semeki na ngai bon limbisa pardon kitisa motema parfois ezaka bareaction ya bomwasi kolanda ye te bavanda babota pete mwana moko baadoptaki mama bengani o nzambe esali 20 ans nafandaka libanda ya mboka nazongi na mboka na ngai naye kobala ti lelo naboti mwana te sikoyo mwasi na nga alingi pete mutu azala awa pembeni na ye ata kutu mwana na adopte vraiment afanda na biso nzoka bavanda boye bango mibale kaka mwana te tela mama mokolo wana mais wale siko lingolo banini ilimbisa mama pardon nayeba te ke no ilingaki simba yo oyebi te ke no na mboka na biso ezali mabe kombo ndenge wana esimba mwasi lokola nga na nzoto oyebi yango te pekisama pardon ça va nandimi nakasaki kake okotombola makolo comme ça nakosa yo te bandaka mbala liboso tiaka makono na lopango oyo nalingaki yo te nazali na posano mpe awa te okasi na bosani ale bima mama pardon mama zela nazokomba te mama zela alingaki kaka luka rezo kaka pa benga na ye lelo pe rezo zwami tu abandi kokomba kombo nde tutaki nga na makolo na mbala moko abwaki libanda kende bima zwa mbongo oyo mbala moko kende na parking ya mituka luka motuka oyo ekendaka na mboka na bino zwa tike ale bungao kende mama pardon nalobi kende na yo naza posano awa te mama pardon kosala nga boye te nalobi bima tela makambo azosala akanti nini ataleli nga nakoyoka motema mbawa nzoka mama Hélène aboyi kosentir ye kuta lukeli raison kuta eza ya kotelema te kombo etutie na makolo asiliki alobi bima kanga kende mbanu asala koboni baye kobengana ye na lopango yango tata batukuta yambaki ye malamu me mama na ndako nde alobi jamais ye wana na balabala bandi sukolela mbala liboso alelaki na mboka tata oyo Dickson alekaki na motuka alokotaki eka wana mbalo aleli na ville eske na ville bato mitema malamu lokola tata oyo baza te baleka na motuka batelema batuna ye basunga ye po tozobandelaka makambo yango ndenge moko quel malheur akolela moto akoyokela nde mawa nani yango vi ya mwana mwasi oyo ekosala kaka boye kaka yango ka makambo tozobandela toza wapi toza na balabala ye pa telengani abanda kotalela nani wapi kuta kobanda moto aza te mboka pe ya mopaya lisolo ya ako abata atalisi wapi mwana mwasi lukaka solution deja na moi po ndenge oza wana kokoma butu te po na ville kulu na renyaka makasi awo telengani oza mpe mwana mwasi danger kutu vrai danger po kozala expose na butu mwana mwasi ezalaka mabe okobika te na miso bakulu na bato oyo bazalaka mitema mabe mibali mpe oyo balingaka basi ya pembe ke bakobikisa yo te
Voilà toza wapi tolanda akena ye. Toza na ndako. Mama ele na zawana. Oh yo zote maboko de poche ngana solo bela yo boni okomi patron nanga. Tia impoli. Alors, limbisanga madame. Pardon na yo moko. Tala. Na bengi sio awa pona yebse lokomoko. Ozoka ngai. Nazoka madame. Oka ou patron azongi. Atuni pe mona mwasi oyo azalaki alokola domestico soka ke wapi. Kolobana na patron teke nga na bengani mwana mwasi oyo. Oyoki? Okoloba na patron na yo ke mwana mwasi onde ayaki pa na yo abondeli ofongola kaka porte otika kenda ayepa bimia ke na ye. Pe tela. Ozoka te mwana nazoloba. Nalobaki bien ke yende mutu ayepa na yo. Ala sengi akende yo po otiki akende. Soki atuni nga na yebi loba pa kaka ke na yebi. Oyoki ngai? Ça va, mais patron retour nga ponika sina fongola ki porte abima. Est-ce que aroye ba soki yom to permettre ki tote? Ah, ça va, wali pesa problème ça solo Okoyeb sa patron ke obande koye koyebisa na ndako. Tango zo ya awo na ndako yepe abimi akei. Abadi ko kotisa moto a porte na kati ya dossier. A corrompre moral. Bon, ozo kansa nini? Nazo kansa nanu na makambo yo yebisinga ndenge pela koya kolobela patron. Azo ye kolisa mutu lokuta. Po patron soka ya kotuna ngai. Nga pela koyebisa patron ke madame alobi ke alingaki nalobi ozo kosana kasi ko bonenge nini okoloba patron madame boni boyko. Ce patron na yoki makambo yo na ndenge nazoboyela okozonga mabe kasi te olobi na yebisa patron yango pe nazo répéter bon yango nazo bandela makambo na koloba soki patron ye ale bunga wakende abandi kokotisa lokuta na makasi abose na pete ke lokuta atekendaka nango mbangu un jour ebimaka na poisa vérité elongaka ngo kaka na tango moko pe papa azalaki te totala boye azongi. Mais mwana mwasi aza mosika te kaka wana na porte lopango avandi kuta bandiko nimba na bapongi. Aku osasuli ni libanda boyeko. Boni ozolala la vraiment. Ozolala na sac na ope na maboko. Papa diction ezande madame nde mutu yebisinga na bima nakanga na kende. Nini? Wena fosa la mama na yo akolo bano boyete ali telema tozo na kati na lobi telema toke na kati oyo za ndaku na yo wana za mama na yo na lobi zala ye azaka ka mama na yo akobenga na ote ale tokei nzoka nde moto azo sala intervention azali aye kokuta yazo nimba bapongi. Nzambe na ngai. Do soki papa zate aku azana ngambu. Soki papa zongi ye moko azongi siye. Ye wana libanda. Abandi ko klaxonner baya ko fongola. Voilà intervention salami lisusu pour la deuxième fois. Et comme patron na madame na ye matata pamba. Pona mwana moke balokota kisoki wapi madame alinga ko sentir yete mais patron quand même alinga sunga na ye bande kotela makambo yo. Voilà to mona boye bakoti na lopango. Abandeli lisusu kaka ndenga memaka mokola liboso ndesi kaka abandeli ba présentation oyo ndaku na yo madame nanga azali aza mama na yo abandeli su ba présentation ye na sima bandi kolela po yebi déjà madame ondenga azalaka na mwa mikolo avandi awa a sentir déjà ba pression. Voilà mapango mosusu yambaka batute pona makambo yo.
bato bakoma kokima mapango yango pona bezeleli ya madame pona kasobengani na lopango qu'est-ce que ça lopango na biso te na lobela ko kinaza na posa mona mwasi ote yo kama loko da yo ça ne va pas ozani ubetinga mbate vraiment likolo mwana mwasi oyo mwana tala na betela mutu na yo soki eza na mutu osengela bimanda koyo tala eza pe yete azana sika okende te tala yo sana mama na yo ozana bandeko na yo bazana sika kokende siko yeso ko tobengani ye akokende wapi alors tiengo na mutu na yo soki okokoka kofanda na yete yonde bima oyoki ngai donc olingo ba question qui a côté ngana bima et voilà papa a s'imposer une autorité à Kimobali bande ko makamba ngo yango to bandeli susu e salamaka boy na mboka kaka mokolo akoya ka maladi ndeke tata na mboka kufaka pola ndaka matiti na zamba e bongo na fili matiti esate bakolanda nini chérie papa nini nango papa kotala atala boye mwana aza kobela maladi ndeke tika kosimba ete nzoka maladi ngo zongi bosava nazo benga docteur obandi sikoyo tala mulimo nange ilingi nango mwana mwasi ote oyo kela kinga ite siko tala makamba ko yango oyo milimo asata na oyo allo docteur allo nazana problème ko awa urgent na ndako mwana mwasi na yaki na ndako membala moko azo koya maladi ndeke yango na nazomona asala mabele awa donc azo tutuka ok d'accord ok bon ça va merci docteur siko boye ke wapi olingi siko da sani natala kaka boye nafandi namona ya kufa bon kasi mutu maladi ndeke yo ko traiter ye na bien zela kala mingi te soki abatie mo pepe akolamuka na ye bande ko kaka tata mutu azosunga mama zoboya ye kosuka wapi siko makambo babande kozela te bandi kokweya sima na yango tolanda tala papa na ngai soki nalingaka libalo te 20 ans tovandi na yo lingaki koma te pardon nabondeli obimisa mwana mwasi na ndako natinda ya bima kende wapi ozo comprendre ngate sika nazali tala eza na foti na ote soki mwana mwasi oyo aza na bapasi na ba problème na ye yo te mto bomaki ba parents na ye ngape na lobi te que non oza responsable ya liwa ya papa abokolaki ye pardon chérie pardon naza na pose eloko te pembeni na nga pardon nalingi nazala l'aise na bodeli yo papa pardon docteur salobeli biso ke akobonga na ye pe docteur alobi ke azobanda déjà traitement po abikisa ye papa webi ke mwana mwasi asoluka mutu akoboma tala webi bandoto na loteleki olobi na butu nzambe kaka yebi soki ekokokisama na kozala veve chéri ozomona te omoi teke non kobango nyonso nazoboya na ngai nalingi na ngai makambo te nalobi kobango wana elongwa longola yango ok sikoyo na ntango oyo yebaki makambo ezosalama na vi na ye tala ezaka bacoïncidence mpe salamaka tala sikomoni kobanga te mama kozala pe trouble te voilà papa azo consoler mama azo condamné akoki kozala wa te po malade ndeke oyo ezoluka nde liwa ya moto mama azotia kaka ba pression ye kosuka wapi lisolo ya akwabata ngambo nende nini na mokili oyo bisika nyonso azokende makambo kaka baboyaka ye babwakisaka ye malade ndeke kokoma raison à suivre bandeko tozela bongo troisième partie ya histoire na biso et c'est reparti toujours na kati ya IC Network pour na plaisir na yo merci tozo continuer bongo na zanga tata na mama troisième partie.